Bonjour à tous. J'espère que boza malamu na ngulu ya Nzambe. Boza malamu na ngulu ya Nzambe. Mbote nanga ekomela bino. Bisika bozali na tango ekokuta bino. Soki toza na tongo, bonjour. Soki tokomi na pokwa, bonsoir. Soki tokomi na butu, tokomi na bonne nuit. Mais quand même, eza mbote ekomi. Hey, makambo eza ya kokamu sabato. Hey, mama pasteur ay bozo abakiti. Bozo abakiti ba protocolaire nyoso ba vanda. Na ba intercesseur. Bozo abakiti bo vanda. Na kiti ya liboso. Bo vanda penza na kiti ya liboso. Et puis ava bo vanda. Nazo benga bato nyoso ya ko vanda. Nazo pesa nanu mbote nanga ya liboso. Na bandeli na papa na biso babengi papa na bango. Israel Mutombo. Bosolo na politique ate. Nzamba pambola yo na bemission na yo. Natala kindengo kendaki mbandaka. Te. Na sepeli makasi. Na ye komona pe oke kibati. Oke babisika nyoso zo tambola nzamba za na yo. Na sepeli makasi. Yambanga mbote papa na bango. Mosusu wazate bakoka yote. Oza ya nzambe. Bakoka yote. Israel Mutombo. Bosolo na politique. Zwape kiti vanda yo vanda penzana ebandeliao ya ba pasteurs ka ba vanda sango mokonzi vanda wana ali na yeko kiendele susu kopesa mbote na mwana na ngai ya motema Isabel Pedro Fashion azaka emoko bino ba pasteur bolinga kolata lingi okende koteya ba mama mabala ba jeune fille mikolo makambo eza koyinda na kati ya Istanbul na kati ya Turquie toza kaka na place moko epa ya mama Isabel Pedro Fashion soki okomi kuna solution ezali atoza monene koleka mama pasteur ngai ata lobi olata 58 olataka 70 numéro tokende pa ya Isabel Fashion okuta biloko ya bien yamba mbote zwa kiti pe mama Isabel vanda wana na ba veste na yo tango bato bazolanda émission tango bakosisa bakosomba ba veste elongo na mwana ngai Daniel Pedro papa na bango mususu azate vanda na yo nye zwa kiti vanda wana na yebi ki olandaka ngai igeti lufuila na kati ya Istanbul masolo nde pa na ye mwana wana tai kitoko mukuse ya bien tala mbebo ya mindele ya kitoko evimba soka zo tala lokola zolela zwa kaka kiti vanda na église vanda na kwe wana batu nyonso batalelaka yo kaka wana na kotika te na kei lisusu na Afrique du Sud na Cape Town na kei kokuta honorable Nzinga ya silo cinéma papa banda to bande kozela to binela nzambe ti lelo so ozaki na ngwa na kati église ande to vandia to bandi kobina makambo za ebele famille kangoni monde mobimba eska ba kangoni nyonso bazali na pesi bino mbote pe nzambe apambola bino pe na kobosa na te vie na nga ya motema na lela ye danze toariki bisika yo zali yo yebi yamba mbote nzamba pambola yo abakisa sagesse intelligence evanda penza ekozala malamu mingi pe na kobosa na te bana nyonso baza na kati ya Goma EPDF City Fire yoka kaka city moto na moto bisika soki ekovanda boye okozika soza na misu 5-6 keba okozika na City Fire pe na pasteur na biso ya City Fire apôtre na biso Junior Kaseya ono homme humble charisme vanda mutu ya kimia oso moli mutu akoti na bisi ba demonyo so bakiti na ba parage bisika banga bakitela te bakokita po bamoni ke mutu na nzambe akoti awa yanga bo yamba bambote na batu nyonso o batalaka nga nangola partout au monde, na Istanbul, na Angola, États-Unis, partout. Mais na kobosa na te père spirituel nanga, Daniela Lukalala, Kiako. Munoko nzambe, nzamba pambola yo bisiko zali, na mama Clara. Bisiko zali nzamba mona yo, Isabelle nanga. Isabelle nanga, isa prophétesse monene, lise ki ezate. Ye ata oteli kaka bo bandi ko banga
bango nyonso bato nyonso balinga ngai natindi bino mbote toyoka babozwa bobongisa bakiti sango ezali awa ezali sango ya kokamwa na mokili awa bato bazoluka mabala bato mosusu bazoboma mabala bato bazoluka bato bonyo babenga ngai nasambela bango mpona mabala me bato bazoboma mabala botya bakiti bolanda ndeko na ngai makambo ya koboma libala oyo ndenge bouti komona na bilili bazoloba na portugais nga nalobi te nga mikono banda kosunga bandeko na nga oyo bayokaka portugais te nga nazali wana mpona kosunga ezali ser na biso bomoni bilili ezali wana Yola Rouge. Yola Rouge azalaka mwasi ya Freddy Costa babalana bavandaka libala babalana penza baboti bana mibale tango baboti bana mibale libala ekufaka te o eye kokufa aye kozwa mobali mosusu babengi ye base wana aza musicien compositeur baye kozwa base bolimbisa de portugais nde ezala na monoko mingi so na moni asali erreur yebake makambo eza ya koyinda mpo na portugais ok azali musicien compositeur aye kozwa base ayembaka ye mpe ayembaka balingani bavandi mikolo ebele baye koboyana me libala wana mpo na nga nalingaki libala wana mingi nga nalinga namona bango couple wana esimbaka makasi ndenge nazoloba nazolela mai na miso couple wana esimbaka ndenge namonaka ya Isabelle Pedro Fashion na papa Daniel omoni couple wana esimbaka makasi nde bonga namonaki couple wana sikoyo baye koboyana tango baboyani bavandi baconseil baye kozongana tango baye kozongana eumelaki te baye babalanaki na 2021 na juillet libala oyo bandeko na ngai ekamwisaki monde mobimba pe bato mingi basepela na libala oyo biso toyeba te ata mokolo mosusu bato bakoki kokabwana mpo balingani makasi bayembaka bien babinaka bien me nazo comprendre phénomène ya Yola Rouge te comprendre phénomène oyo te Yola lobi azokoka te na caractère ya mobali na ye caractère ya mobali na ye ezali malamu te parce que tour ya liboso libala ekufaki ezaka ba problème o abimaki libanda ke kotia zemi kuna toro lisusu ndenge wana yo somoni bato bavandaka place moko me bakabwana ma chambre mwasi kitoko mobali pe kitoko tala jantas me bakabwani ba chambre tina ba pasteur bazalaki wana o bapambola libala baloba moyen te toke na ba parrain musana bino yango wana baloba moyen te kazamentu ezosim ok kazamentu oyo epesaki impressionner monde mobimba ezaki libala moko biso nyonso tosepelaki zuka bazalaki na problème na kati ya libala mwasi azokoka lisusu libala te ndeko na ngai eza na bamakambo mosusu tomonaka na mabala oyo eza lokola mbula ezobeta bisike etangaka na ndako efolala kuna na kati moninga mwasi na ye azosepela azosepela te azosouffrir azomona makambo ebele ezosalema ebele azokufa nango kaka bakaboli bachambre balobi mwana mwasi oyo Yola Rouge akokaki lisusu te esimbaki lisusu te alobi nasengi abandon tokabwana nazokoka lisusu te yango wana bomoni bato nyonso na baémission eleki balobi ezosimba te bakabwani nde sango oyo ngai nayaki nango eza kaka pasi komona lelo mabala ekomi pasi oso ozwi libala na yo esengeli kaka kosupporte lelo nalingi koloba mingi te nayaki mpenza napesa kaka message wana kosupporte mpo soko kosupporte te kochange mabala ata 50 mibali mpe ntango ozwi mwana bato obali ye aza moumbu na yo te quand même vanda na mwana bato malamu mais lelo nakoloba mingi te sikoyo nangena pose question mpo na bino libala oyo yango ekufi libala oyo bato nyonso basepela biso nyonso tosepelaka nango malgré nano babota te mobali oyo ya liboso babota na ye bana mibale abala na ye mwasi mosusu portugaise ase aboti kuna bango nyonso baza bangole Freddy Costa se abali kuna mwasi na ye na mwana se aboti sikoyo yo mpo okotaki libala mpe esa nini ye moko mwasi nde alobi na boyi libala oyo sikoyo natuni bino botalaka bino boza na église bovandi liboso ya bakiti borépondre ngai natuni bino sikoyo tokosala ndenge nini mpo na libala oyo mwasi asali mabe ou bien asali malamu lokola aboyi libala namoni na suki ya tosabone massivement na kati ya chaîne oyo
o partageake pa bato mosusu bayoka sango malamu surtout makambo euti Angola lokola portugais aka mwa pasi nga naza wana mpo nasunga bo partage bo s'abonner massivement bo tia ba like ba questionner bo tibenga nga na privé te bozo poser nga ba question na privé bo posaka kaka place wana bato mosusu pe bazana bakoki ko répondre yango na ngia na loba en tout cas na sepeli makasi na bino nyonso bovandaki bozo talanga na kanisi tokokutana mbala sima bo tikala malamu bye bye bye.